Oeza, Anita Mavita Show. Bobosana, Kosabonete. Oeza, Anita Mavita Show. Bobosana, Kosabonete. Botalaka, Anita Mavita. Maman, surtout aux réseaux sociaux. Dans tous les réseaux sociaux, surtout maman sur les réseaux sociaux. Oh, ba finga bana bino, bazarana ba condition moro boy na otanga ngote. Oh, ba finga bana bino, bazarana maladi moro boy na otanga ba kombo na ngote. Na ba mboka o bovandara loeza la rate. Na ba poto bino bovandara. Est-ce que bovandara bena ba poto solo? Bonjour, Inderonanga user. Est-ce que Belgique est à poto solo? France est à poto solo? Irlande est à poto solo? Ba poto musu son kombo na zabani nango. Ba poto na boyebi wana. Ezara pena ba poto solo. Soki ya solo ezara ba poto ya solo pena poto ndenga na yebeli ke poto ezara na loi moro boye oko finga disabilité mutu te. Oko finga condition ya mutu moro boye te. Po na loi baloba oko ata mutu azana sida bomoni ata mutu na sida ata mutu sala AVC ata mutu za maladie moro boye oko rappeler te ke yo sala AVC oko rappeler te ke yo zaka na sida oko loba nango te po soko lobi ne ana droit ofunda yo boko ke kutani na court. Est-ce que boyebi yango mutu abota bana mo bazana na disabilité moro boye oyo ye moro alinga ngote na vie mais écoutez la bana na ye mwana moro te ma se retrouver msuna bana nyonso to bana ba disabilité moro boye bana so bazana maladie moro boye trésor ikomo ndeni ko yaya ndeni position bo changer comme si user sundeni TikTok nekewa merci de bonanga taba ache ba biloka ba chinois. Merci à la justice et catholique Cambo. Merci de konangai. Est-ce que boyebi? Ah ok, merci de konangai ikomo. Tala mukolo ba forme ndeyeyo. Est-ce que boyebi ke okoki conseil à faire égola et kozala. Merci. Conseil à faire égola et kozala. Pour moi, il ma famille, tous sont ma billet qui n'a pas conseil à faire égola. Bande onangai. Et l'on est dans loba. Il y a solo pena ba poto obino bovanda. Ils ont pena poto ya solo. Ponga na ebi poto ngai na vandara. Ils ont poto solo. Ils ont poto opena ke mundele landela ba loi. Ils ont pena ke against the law. Et ça contre loi oko finga disabilité à mutute oko ki ko sala yango te oko ko rappeler mutute ke yo bota bano bazaka soki bana SS o bota bana bazaka na maladie boy oko rappeler ngo mutute oko rappeler mutute ke yo ndongo za bongo zaka na sida yo ndongo za bongo sala AVC yo ndongo za bongo otambola na wheelchair oko rappeler mutute bayaya. Donc bino bono na sentiment na bino boya na réseaux sociaux na barando na bino bozo na ba vie na bino sérieux vraiment yo moko na ndako plein souvent oyebi ke nde na saboye na souffra na bananga nzamba pambolinga na bano misatu na bano 4 mais babima na ba disabilité moko boye babima na maladie onga moko tuna kanate na zanango mais bananga babima mais mutu moko likola barando na bino azo finga bana na yo et puis évidence yango ezo monana preuve yango ezo mona mama oko kefunde te yango bozaka normal be bozaka normal te ponga na yebi poto nga na vana nga vana poto solo nga vana poto solo parmi ba poto solo nga nita na vanda na poto solo lokwa na yebi na poto na nga so na vanda loi eloba ke na droit ofinga mutu te ata to sona na ndenge nini ata kanda ngo yelinga na ko finga problème na yo te na ko finga disabilité na yo te na ko finga bana na o jamais po soki na fingi bana oyebi loi wana mbongo tanje ngana to kekuta na court ngana yo to kekuta na koti juge akate la biso maka et puis yebaka ba condamner yo ndeti motora nga boye e sala melanga te mais soki zeke na bote ki bana bongo fingi bana nga yaya na ochelo maele langer na ko chelo mayele mama na oluka mbongo na ochambongo je ngai na to ke samba to kende ko samba
na yoka mawa ya komona sere moko boye abota bana na ye misato bana ba condition moko boye ndeko moko mwasi afingi bana na ye aosala live aotuna mwana na ye ayebisi mwana oyebi kingandi boye alobi na yo kuti yo zaka boye mona langue na bobandolo ba mwana azosera pasa bi bosiko so naza bongo esali nini oyebi ke na simba motema pe na bi o nzamba lola noki pasi imagine mwana ye moko pena yoki pena mama na yebise ke mutu boye afingi yo ozaka boye ozaka na boye come on ba mama ba papa nini kaka kofinga bana baninga batu misusu bana ba disabilité na bana ba condition emsu balala ba pongia normal te lokwa yo ndeko nanga bana misusu wana bazana ba SS baza bano bazana hôpital in and out hôpital air nyonso tout fo bazongisa ke ba makila bayokaka nzoto na bango pasi mikwa nzoto na bango sala bango pasi air nyonso tout il faut bakenda na hôpital ba pesaka bango bakisi ya pasi bazonga komona une semaine hôpital une semaine libanda ba msuku kutu batika na bango kutu wana et bon sikoyo mutu pena zo finga bana na yo koluka kutu evidence yango zala ngona maboko na yo ovai na ope calme oki ofunda pende kwate nina po wana mbongo te kendeka na police memaka video wana kobanga tate sana lingala kobanga te bako translate na anglais kobanga te bango bayebi nini tuki na anglais batu bango bayebi nini bakosala bachango na langue o bango ba comprendre bayoka mamde kwana zoloba yaya atoza na mbongo te bandana na police oke na police bakolukilo te bakolukilo ata avocat oyo ya bato baliaka ba bénéfice kende kofunda ba famille omoni soki bobandi kofunda bato bafingaka bana bino ngam na yebisa bino katana bato ebele baokata moaji wana bato ebele baokata makambo wana bafingaka bana bino bando finga su bana na bino te mutu muse kozala bafingi na bango mwana yo motali ke mwana ngana na défaut te mwana ngana pa mita fingi na yeka na marka mo ya jalouse ok pa meza te wana to changa pa mais yo mo pe oyebi ke te mwana nga pena ke yebi bana nga bazaka na ba condition boy bana nga bazaka na disabilité bo bana nga bazaka ba fingi ovandi na pe calme olo barambe kenda bon limbisa mais mitu na bino na mwende esala bête est-ce que bana bino bana katsa barando na bino est-ce que bana bino bana kata barando na bino toboyite na rando na bino bolobi équipé ezu ok pour mezate mais mutazo finga condition ya bana na yo mutu pena zo rappeler que bota bana ba dizebo mutu pena zo rappeler o bota bana bazala ba condition boy mutu pena zo rappeler que bota bana bazala boy yo po vai na ope calme comment on bisa normal yombo kenda kofunda bango te pone bobanga nini ezana mamsu za mamba ofunda to moyo motalika ba na bwakisi nango c'est bon obwakisi mais ezana batu makamsu pena ke fo funda yango hello my darling elana mukuna bonjour ya boni belle biche boni darling donc bino pena mutafinge yo bana na yo mutafinge condition moko zakana ova na ope calme ko beto na pe maboko o mona ngo peneza ngo normal otiki na yo pe ka be bongele ki na pe ka bongi si na bongo de komi no limesa no mukomsa la muke yeso afingi bana na yo mukomsa yango ni nango kozanga mbongo obien kozanga koyeba koloba be kozanga koyeba kotanga obien kozanga koyeba loi ya mboka na bino obien kozanga koyeba ba droit na yo ni nango sala bino kobanga elone sala bino bobanga ke funda bato bafinga bana bino bafinga disabilité bana bino bobanga bozanga na mbongo te boyebotanga te boyebi loi mboka na bino te boyebi ba droit na bino te yanga bobangaka soko yebi kotanga te lukata muta tangela mama soko yebi kotanga te luka muta tangela yo soko yebi kokoma te luka muta komela yo soko zana mbongo te memango na procédure o ba yedaka bato baliaka ba bénéfice bato baliaka mbongo l'état soki bobandi kosala bongo bato bakotika makambo wana bato bakosala ngo te
mais to bo loba te yango bato ba konte muta la muki na ye ba buzoba na bino bo sa abandi ko finga bana na yo abandi ko rappeler ko bota bana ba disabilité yo ko to bana ba loba te yo ko to bana ba tambola te yo ko to bana ba yebi ko loba te na loi ya mboka nanga place na vandaka mama yo moko okosila na mai na makila te po moko bokutana na juge akosambi so ebele te yo mbala moko mama bakondane yo mbala moko bakondane yo oyebi mbala moko bakokondane yo me bino nayebi te so bobanga ni nango ye so be bozaka na bambongo te so boyebi kotanga te so boyebi kokoma te so boyebi eloko ekamusanga yango wana moto kwanga nzamba apesa na yenga soki nazalaka bongo soki na botaka mwana bongo mama na koluka mbongo modele na kobeta eloko kayo na ezaka juste yonga na foto ekutana na tribunal boza ya koloka na bino bato bafinga bana bino na bino moko boza bino so ndenge moko boyebi otanga te boyebi kokoma te boyebi balwa mboka na bino te boyebi lo te yango moni baofinga bino bongo po so boyebaki lwa mboka oto na Kongo te oto na Kongo te so oyebi lwa ya mboka peso vandaka oyebi kotanga oyebi kokoma oyebi nyonso tu ozata na mbongo toza na mbongo te ata na mbongo ya leta o mema muto na likolo me bino te bomo naka sana ngelo ese lote lobiso ya fingio lisusu aya fingio lisusu me yozo lelo vani otala bana ngo ba osalo ba désordre bana ngo bake bazongi be mutu mwazo finga sia na bebi so énergie na nga okoti la bino hello my darling sister menwa C'est ça, oui. En tout cas, bah, topic, oh, ça sérieux, ma casse. Bah, topic, more sérieux. Surtout, il y a Liboso. To be honest, I don't really like to comment na maramba ba famille about ouais. Kuna muna omoni ba maramba ba famille oyo ezala na makamobu ya trop kati. Oh, biso to yaka omona après ezala na onka oyo ebimi na surface. Ozomona. Mais na ndenga kati bo ezana ba biloko pena ya serré na kati. So a lot of the times but ba opesa opinion na makambo de j'ai commis ezu de flamme, ezu de moto epeli omoni. Bon. Mi dans autant on a tous les deux côtés dès que yo au se lever makambu ya bana on dit qu'on niveau ya nita obi na kaita ba to biso to ba impolite no ba impoli bazana mukili mais I'm looking at it on both angles and I'm sure your opinions are bon as a professional pay côté na yo otala on peut déjà na tous les deux angles fair enough na angle au niveau bana ba mimi mama na niveau ba mankele mama eza eloko to tolérer jamais ozomona to ko encourager jamais mais na kotala ba réaction ana pe izoye banaki that relationship has a lot of toxicity in it. Is that vraiment toxique on both sides ozomona les bébés de maman warrior bonjour donc ezomona na déjà que relation eza relation toxique ya famille wana bazana relation toxique makasi ba réaction au bana baoza nango ipa mama na bango. It makes me question what has that real woman truly done to them for them to also feel that way towards her. Ozomona ko biso to aba mama to yebike bana pe eza forcément te ke soki ka mama sali bana mabe bana fo ba réagir bongo. Mais what I'm hearing a lot on the internet right now na makambo yo surtout na bato ba kote la mama ezaki ezala kanango bongo biso nyos ba mama basala biso to komi ko normalize ba makambo ba mama basala biso o déjà to yebi kelelo e koma mabepo nzambe a expose biso na knowledge ozomona to koma na poto to koma na knowledge to fungwa ma ozomona to développer makanisi ba réflexion to koma ko comprendre que ba biloko ne ba no meme na biso ezalaki ndenge pene sengela ba meme na biso te ti lelo to zwaka makambo wana ndingo lobi e pa ba ya mikoro. Si le loba na biso ke bino boza bana Grace I don't know. Si le loba na biso ke ongo pesa opinion na eloko ba oye biso ke te yoza mwana ngana koma na habitude loba ke te toza suba na te to koli. Ozomona toza na droit ya opesa ba opinion na biso place on omona ke yozo bebisa. Ozomona place on amoni ke ezakutu te ke opona se défendre ezakutu mona ba commentaire mususu na bina pesa exemple. I was having a conversation the other day with my older sister. One of my oldest, though, as I old school. Now, we'll take na category but old school.
toujours sur la conversation ana na okata onka moi mkepo I can't go into too much details azotalisa nge loko moko boye oyo par exemple ya mabe oyo esalamela mutu na ndenge ye aconseille ki mutu wana ki fallait atikala na kati ya situation wana par exemple mais situation wana ezalaki négative for example for that person ozomona mais in her understanding ezaka ki te mais esalamaka na bafamille déjà depuis kala ozomona my opinion was mais esalamaka na bafamille depuis kala mais tokoki koencourage ngo te po eza déjà lo ya mabe bongo te réponse maman ezaki te bino boza bana ozomona donc même ata na era opesa opinion na likambo ozomona pena ki te likambo ozoloba eza bongo te balingaka kondima eloko wana te mais nde kaka nalobai déjà na famille wana nga pena nazalaka na difficulté ya kopesa trop de opinion na makambo wana mpo nazomona déjà ke makambo eza ebele na kati oyo biso toyebi te donc mpona ye ana pesa kaka mbamo nde naotela bato niveau bazopesa baopinion pena bazokende nango likolo naomona ngo kaka ke eza bias the situation is bias ozomona we don't know the facts too much po topesa pena badetail ya profond mais other than that ozomona ke baunderstanding na biso mpe eza différent yango ozomona na bapanel mosusu moye kutomata opesa opinion eza te because osala no de ya perte mpo omona déjà ke façon na bango ya réflexion déjà eza ndenge moko te na ndenge yo olingo omemela makambo surtout so oyo olingo olakisa ke eza na bamama mosusu mpe babotaka bana na mokili bazalaka vraiment toxique oyo esengaka ke barelation ya bango pene po bato bazala na bango bien ebongaka boka bwana mais tellement na biso baafricain tomesana kaka ke soki boya famille ezaka oblige fo bozalaka ensemble totalaka angle wana mosusu te ke non eza mpe na membre mosusu boya famille moto mosusu mpe boya famille na ye mais bomoni pena ke relation na bino ensemble ememaka bino kaka na bamalere ememaka bino kaka na koswana ememaka bino kaka bosala na mabe siko po mutu na mutu avivre azala na esengo place aza esengaka ifo bozala na distance ata wana mpe is okay ozomona elobi kaka teke lokola toza makila tobotama mama moko papa moko be yaya moko bapanga na biso baza bayaya na leki ke toza kaka oblige ke na vie na biso fo tozala ensemble soki esimbi tokangami tocontinue relation mais soki ezosimba mpe te tomoni mpe ke te ele tozalaka part epesaka biso kimia bovandi ya part ezaki ennemi te mais eza nde kotika mutu na mutu place aza na esengo asala vie na ye ozomona that's where I'm feeling that this family needs to go mais soki opesi baopinion bongo pa bato people are not ready to hear that ozomona because epa na biso baafricain tomesanaka ke fo tozalaka together ozomona siko opinion na ngai siko na deuxième topic how many eza nini ko ndako eza munene tolunga pe deya na bandako ya bakaka kende kuna space eza ebele sorry ya Anita kende koyemba this way come this way bye ndako ya pena munene ozalaki no pe kuna mais oyo olandanga ka na matina live on a piece of opinion stop I'm talking deuxième topic ya bato bafinga bana me myself en tout cas I've been in that situation pona nga na mona mingi ezalaka difficile pona bato déjà ozo describe oyo mutu aya fingi mwana lelo afingi lobi afingi ezokende déjà na lire bato basalaka replication donc bango na bango bafinga na déjà bana ozomona bango na bango déjà bafinga na bana yango monaka ke ezalaka difficile po progresser bakende mutu akende na justice ake kofunda muninga ofunda muninga nini tanke yo moko pe you retaliate lofinga kipeka les mêmes choses net in my case when I was came into a situation like that en tout cas ere ko même mafinga bana na ba principe nanga esimbati to fit to lo bana nyonso mekota bana nde na okomati so even though it came to me you know, my children were being insulted, I did not retaliate and replicate the behavior because eza deja principe na ngai kote kuna na komakati. Ozomona. Sikoyo. In terms of emsu sundingo lobi kote lobi ke why emsu batu bazo encourage te okay no kufunda poto na mboka poto justice eza tout ça wana. I guess if I was to speak on my behalf, maybe because I retaliated on all the other stuff. Ozo comprend? That's probably where it limited me to move forward with that side of things and decide maybe okay nakini na ngona justice. It could be that or it could just be lack of knowledge but maybe I didn't even know that I can actually do that. Ozomona. But même si tu ana poto ngo ya Anita
toko sanate we're not compact with all the knowledge sometimes omoni na ba départ pas musupe mwana to négliger na biso mais ndepeka ozolo baboelelo ezofungola bato ebele surtout na bato ezaki bafingila bango bana OK yo o répondre te o réagir te en tout cas ils appellent les sommes bimba ndongo zo sorry sorry bolimisa nga bandeko donc message eza malamu ndongo zo pesa déjà pour mutu mususu pe eza lack of knowledge eza kozanga koyeba ki akoki pe kokende na eloko ana bongo omoni ya yebika ki mususu nde mutu ana finge bongo esuki ka wana surtout pe pas na biso ba congolais tozala pe na attitude o ezala ki soki mutu azo finga yo po obima grande dame soko répondre te ovandika nie silence na yo nde mutu kote ya yo te yango pe mutu esuki saka batu na limite ke mona moyeba ke na ngona ba niveau oyo zoloba ani zati ozomona poto tsa déjà na mitu na biso ke yo soki ba ofinga yo répondre te osali ki grande dame mutu ana nde mutu azobima yuma yo mutu obima danger is those type of mindsets o is a limiting ezo limiter batu ba réfléchir pe ke ba koke na ngona ba degré mususu ndongo zoloba ya kokene kofunda na justice na msusu kaka lack of knowledge neti na pese exemple na ngamo na kote na ngai na se limitaki na koyeko na I feel like there was more lack of knowledge pe zaraki pona yo ke on peka le pa na yo et puis tozala peka na eloko mobo to memaka makamusika te biso ba congolais pe na keke pa na ba makamususu omoni eloko ebandaka bo soke lekika 2 jours 3 jours obosani na obwakisi likolo na ngope maybe likolo na ngope su kote msu because ngamoko pe I retaliated na zongisa ki me ya kofinga bana ndeti ozomona mais likolo ezalaki lokolo ekende lokolo neti mwa guerre ya koswana batu kote ngambo mususu ba developer ngona kofinga kote bana ngalo kwa na finga bana te na kie kote wana te msu na mtu na ngana otala kaki mbila kokota ngonde ni tangi to fingani ozomona donc mais sindi bo finga ni yes mais pour les asikoyo yo lo bio finga bana na ete non les hommes de quoi muté fingi bana ete mais yo fingi yo mais sikoyo la moto bena go fingi muninga azana bana mo mwana ko fingi mwana wana soki muta fingi bena bana na yo fingi na oyete a fingi bena ke mwana na yo tra kutu mwana bi a rappeler que mwana yo azanga na disabilité moko boye mwana za na condition oza droit ke funde pas police oza na droit yo ke funda mutu na pas police non mais a fingi mwana ngai mwana donc a fingi mwana ngai ekomi ko affecter mwana ngai ekomi ko sala mwana ngai boye ekomi obakisi ba pilipili na mungwa boke osambwa boke so ko sambwa boke ne ko samba boko sambela yango po yo fingi bana na ete mais ye a fingi bana na o bazana condition moko boye oke funda pa police yeah because of that pour la raison a finga ki bana na ngai ta sikoyo ekomi ko affecter moi na ngai travailler sur la classe bien te moi na ngai komi boye moi na ngai komi ko boya ko bima moi na ngai komi ko boya ko lia moi na ngai lobi na ngai linga mi boma bino bebinde ba komi sara dossier monene te boye binde ba vimbi sara dossier te boye bité boye otuna la semaine ba vimbi sara dossier te kotana pena I agree with you sis soki pena batu ebele ba komo ye ba knowledge oyo ekosala ki ba makambo pe edimne mwa muke po is that too much o vanda pena bu koti na live mo boye mama mwa mukolo azo finga do na ebite soki ezalaka ba koma na limite ma finga yango esengaka ke foko kende siko na ba niveau wana na kompona pena eloko wana ti yo moko sindi na pesa ka one example na kosoka biso de sala na moto sala na ba pasi mo moneke azana ba confusion na ye mais na makambo moko boye aoloba soki o solo na ye oyoka non yo ko très bien mama na okanga biko pour na makele ya na bato moto travers na bato kutana mutu mo boye o mona ke mutu za ba confusion mo mutu ne bouger mo muke mais soko so na ye aobetolo masolo msusu ya bana na ye ou bien ya famille na ye soko azoloba oyoka mo ko betelo mo boye mwana ngai azoki mbongo na nga mwana ngai ko tabande ko sala nga boye mwana ngai ko tasimba nga boye to considérer ngo no to zo ngo sérieux
maman oyo malgré ça na ba confusion mais loko azoloba oyo eza mamba solo mbala moko na sani na okomango na papier to kende ko sala ngo meeting maman oyo malgré na ba confusion na ye malgré na maladie ne te loko aloba ki faut to luka to banda ko landela ngo to banda ko landela ngo au moins la ki confusion na ki mukolo na ye aofinga bino ma oloba na bino magamo bo clock ka oyo tanga zara mwa mke banda ofinge marambo oyo tanga zara mwa mke banda oloba ne marambo oyo yangwana ba famille to yekola oyo eza Kongo te oyo eza poto mutu afingi mwana na yo ou bien mutu afingi yo moko mama soko za na mbongo atoza na mbongo te kende na kasi na ndenga bénéfice ba ro aider yo bokende ngata na justice po eza faire te eza faire te boke na hôpital boke mona ndenge batu ndenge basufaka bo mona peleke te ngana neti moto kanga nita boy na ko finga moto te ndenge za boy peut-être ko pesa nga longana yo kutu boy mais jamais na ko finga ka moto aza na disabilité mo ero yanga na munoko te le babo changa nga ko cha na nga moko na ko sango te. That's very true, you know. Eh, yeah, Anita, no ye biso penanga na suka. Oyebi soke loke zaka ya yote kandi bat baoloba so epi zaka ya yote ze éducation na yote bi zaka ya yote atolo be forçango e simbakati your morals soki déjà etalisa ko ke côté nanga na koma ate wana ta ba memio wana yango mo na vie faut kozala ka na ba discipline ou bien kozala na ba principe na lobango all the time ba principe est très important na vie pour ça, on a un principe moya yo moko ata muntu amemi au place au yo komakati. Ba principe na wana kam te kozong so na ndile ko tali soki yo koto yo limite na o ekoki omoni limite na o ekoki o linga ko tute o leka o dépasser ba limite wana pona ba principe no ya yo moko nan. Donc et puis éducation pe disu na likolo na ngope susu omoni po na ba niveau bakanda msu ekomisa bato ngape na said ba principe na ngamte bikisanga na situation na ki na réagir te ke na niveau finga bana honestly po moto zala ekoma na bakanda mo bo muna pe obosani operde ozomona mais so oza mutu mo boza pe na mo ba principe na omoko ba te côté na pena na okoma te ata bo meminga wana kandu lobi ebimate na munoko na ngakuto ebimate za pasi omona mais ba auto monaka auto zo monaka ya chaque jour selon ngande na taille la batwana ne na landelaka baza bango nyonso ndenge moko ozomona yango moni moye kutu ba koma ba place oyo zo lingo mema bango wana ezate donc conseil na yo mingi eza pona ba victime na oloba ba victime o bazalaka ke obebani na muntu pot biso ko bebana eza normal eza vie ozomona mais toko marande na ba place ana teke toko itaka bana na ba makam na biso mafinga ozomona et puis likolo na ngope ya nita toko ke pe kutu further than that ba mama pe non totika pe non ba vie na biso ko mema bana na biso na ba réseaux sociaux pourquoi pas pour bana na ngale après situation ana I realize na lobi en tout cas bana nga basenga pétin ba mat ba kotaka na ba snap na ngai ba kotaka na ba TikTok ba senga ngote malgré baza bana na ngai baza no bana mikie ba décision ya ba vie na bango eza na maboko na nga côté wana pe na ko respecter ba choix na bango po ba senga ka ngote biso moko ba mama to yaka to force ka bana na biso na kati ya communauté na ba choix na biso moko to kota yo moko pona otandaka vie na Snapchat bat ba monaka makambo salaka yo moko pona soko ke restaurant au filmer yo moko pona soko lati lamba au filmer bana wana ba poni yango te ozomona donc et même en place na réflexion na pe na ko comprendre no bino non faut ko kata non pe de makambo no yo posta ka ba po nga o poster neti par exemple neti na snap nanga bano nga na poster yanga na snap nanga bazana rapport ni na bato ba na snap nanga oyebi mo ba blog oso raisonnant yo mo pe no comprendre ba makambo on peut msuto ando sala yaki na sens te neti nga pe na tika hier bana rapport nini po bato na non o ba na snap nanga ba mikolo mutu nyonso na snap nanga za partir à 18 ans mata bana nga ba mineur rapport nini eza na bana nga na bato wana
nazolakisa bango nini po bamona nini po baconfirme nini po bapesa nini en fait eza na sens kutu te ozomona mpona kobota bato bayeba deja kobota bayeba deja identité etikala azala na bana sikoyo kotia oyo totiaka bana na bareseau sociaux ya babiso bapara oyo toponake po lenga na snap ngam na poni bato oyo baofalonga na snap ngam na poni ngam na select mutu afalonga nga mpe nazongisi folo ozomona eza bashwa na nga est ce que eza bashwa bana na nga non ozomona donc yango mpona makambo wana omona mpe msuti totiaka bana mosusu na baplace wana mwana no ye moko aza na snap te ube mwana no aza na snap mais apostaka te ozomona donc bonjour Mama Cindy, I disagree with you na mo po wano lobby parce que na bamboko yo ba sister ngai sikonga sikolo kamusanga premièrement avant kota na po ya Mama Cindy ya lobby eloko kamusanga siko un vrai parent taki oza vraiment parent et surtout mingi to mona ngo mingi pas bino ba mama boyebi passe ya kobota boyebi passe ya kobomba zemi okokoma na niveau nde nini osoni na muninga na yo ofinga mwana ya muninga na yo yo moko po oza parent est-ce ça la bino no ndeni ça la no ndeni do ofinga mwana muninga na ebite vraiment makambo yo na communauté na biso soki esi na mokolo nini na ozonga la sujet na après na yepa Mama Cindy plus likambo yo lobby wana en fait ngeloko yo na mitungisa nango mingi pe lelaka mingi ndenge lobby na sens que ko poster mwana te et comme le connaît que yo zo dépendre na bato mwana za mwana yo soki omoni ke o poster mwana yo est-ce concerné bato na nini ngake na yebi ke na problème ya motu te ou soit mwana ngai quel que soit na condition oyo aza nango I'm so proud na zana yeso senga poster na otala bato te. Vous comprenez maman, ezande ke batu oyo bayaka o poster mwana yo ya zui ta muso a se planer na Cindy te po azarane wangila akumisa ne ya na ye bongisa yo ko se planer na Cindy te bongisa koteana poster mwana ye ozu mwana ye o poster o lobele mabe na sens te batu wana baza banga benga bango batu baza faible en fait baza vraiment na complexe moko boy parce que ngalo kwanga mi de sef ndina za na lo lend boy na milinga boy est-ce na ko convier mutu nelo ni to na koza motema le kunya na likamba mutu pourquoi bon basa bato basa faible en plus naza vraiment au moins maman mi sur to landa bien eza bato mingi yo bayako ya bayo be self mbo na biso to bota na poto to na maramona te siko bato babotama na Afrique baye na poto babebisi biso mboka na biso mama nitanga lonsa réunion ya biso bato ne so boto botama na poto foto fanto solo la bato wana ne foto lingi la bango bout Christian Louise bonjour te yo ya te so botama na Afrique ya te ka biso to botama middle sex boy o baby si côté moko kana ebandile o benga wangila fo bongisa to continuer te moi to continuer te tant que o manquer ba warrior na ngala tumbolo ka na zongi sina retirer o retirer bon middle sex boy ngana o répondre boy yes ngana lo bien pas même kutu na contexte ya au limité ko poster bana no pona bato moko boyi bafingaka non oui oza na raison bato wana bafingaka mabende za côté na bango biso to changer ba vie na biso te pona mutu moko boy o msusu aseplane ko finga bana bato non ngana talela o mingi nde kutuka côté ya pona côté ya mingi bana na ngaka na pesi no priorité na bango vie oyo nga na yaka komene na réseaux sociaux bango baponi vie wana te ezomona eza na jour oyo te nga na vandisa bango na tuna bango po soko olandeli mindele mingi oyo bayaka na bana na ba réseaux sociaux oyo bayaka kosala même na ba TikTok awa ba famille mingi ya mindele oyo bayaka kosala ba content na bana na bango bavanda basola ba conversation wana kite omoni biso nde toza boy to a famille to bando sala content na biso ya famille ozomona mais babiso misusu de to bandela ba réseaux sociaux ezalika mwana salika eloko boy o filmer o snapper o poster ozomona
Pona ngai siko babiloko wana peza babiloko mobo etika la kape. Omona pe video musu potellement neto postera pe to za la public. Muta kozwa video na yo, ozana contrôle nango te. Lobi mwana nanga kokola amoni video ne moko boya salaka soke loko mobo na réseaux sociaux. Ndenge akokolelela na yebite. Akoye kokola pe mutu mobo akolinga za la vraiment privé. Akokola mutu mobo balingi azane timide. Bamakamne batubaye bakate na boyi bamakambu na ye ezala exposé à travers nga parents pour nga na ponaka na tsaka na ba réseaux sociaux. Donc yango moni pona nga na zwaka décision ki bana na nga moko na ba anniversaire ya ba par hasard ozomona menga na obeta pena masolo ba parents o tozaka pena eloko nyonso amukie o poster mwana. Et puis babilo musu to poster ya bana na biso mona yo ozomona ngo eza osekisa mais mutu musu sa jijango mal. Ozomona donc nyonso wana pesa kana kata contexte ngo. Donc na ba raison wana nde yango moni nga na préféra soki mwana lobande akomi mukolo nde na za na jeune fille nga za dia mukolo ye mo pe na ba réseaux sociaux na postaka. Wana eza différent na obando tsae. Mais mwana na nga nyonso waza na moins de 18 ans na kota souti. Ozomona pona zo eza ko exposer ki bon moto a mutu eloko abongo na mona afo mutaza la quand même na choix. Ozomona tosala ngo ka te loko abiso to bota bango then automatically toza na droit ya ko exposer bango. Non. Ozomona kozala exposer ezala ka choix. Pour même biso ba doute ne toza mikolo boeti to exposer wana ba vie na biso po to sala choix wana to exposer ba vie na biso. Siko mwana muke loko just because aza mwana muke ana na droit ya kosala ba choix na te et l'axité ke biso photo boto la bango ba choix na poto aba parents na bango. Donc yango nde place nga na lobeli na zwa décision wana na contexte wana. Mais mutu nyonso wa aza na ye amona aneke ye ane libre alingane ko laksa mwana foza la free to za na droit osala loko alingi na vie ngane na ezwa mayele na nga côté wana na yako comprendre wana ba niveau wana. Yango na tika mingi na tika na limita kwa na tika na sala pena limite. So na osala ngwe msu ya mbala moko na ne. Et puis ba anniversaire neza ro anniversaire mwana nga na tie bato ebele ba souhaiter na comprendre ba biloko na nyonso eza nango ba ba biloko mo eza nga na otina na nenga vrai bato ana kutu bazana bango na tina kutu anniversaire mwana note po ebele ba commenter na bango peka na loyenge. So tiki pe ko poster mwana no anniversaire mwana akoyeba ne peteke mwana ko saki anniversaire ne jour wana. Yes. Donc il a limité on a bateau important bateau ba yebi vie baza involve na vie ya bana nga. Na tsape na limite wana na sens wana middle sex boy na bamboko yo na ebité so comprendre nga. Na comprendre vraiment très bien na so vraiment makasi yango nga omona ta mususu nga vraiment na WhatsApp na ngai na lingo poster so na poster bana nga na bomba bilongo na bango parce que na WhatsApp ya na facilité ya mutu a copier azwa vidéo to azwa photo na yo nga kutu na WhatsApp na posta bilonga bana ngati lo bata musumo muke na snap pona bike so mutalenga zwango na oyeba ke mutu azwi yango na solution kwa oui makambo lo mo za na raison bana biso nga bana nga ba eloko nga na mutu na lingana nga visibilité so ka to bimi ba monika pesa ba look at this guy alinga post alinga film alinga snap donc bango kutu bako ko kima nga place ba bika ke place to kei ba bika ke tatoyo mutu a caméra bana biso makambo lo ko meza raison bana biso surtout o to boti bona bamboko yo makambo biso biso to sala ka tam to sala ngona volonté na bango moko te na bango moko ba kolinga ngote. Ah oui o comprendre moi na nga mwasi akoksi 13 ans azana snap mais a postera ye moko te atala na eza ba biloko na eba nini atali aseki tout mo biso mo mota mutozi o poster mota muso asepelite mo atala papa mutachi o comprendre donc makambo lo vraiment ozana raison. Et puis ba makambo oyo ya barando yo na communauté na biso mama likambo na matango nyoso na beta ka sete est-ce que ma maman bato basala ka bongo est-ce que bino vraiment ko biso za biso ba papa total ara mais ça la passe omona si akumo kota akomi ko publier mona muninga wana zo finga mais pourtant mona tamuso bozaki ba best friend na ino biso na kama ba mama boza boza rapena ba secret muso privé yo camarade nyoso wa ko bitile ka secret na yo. Après un robert bana aïdi histoire na yo de A à Z on panzo tendeni poza la kata mutu na ba secret marambo ya ndako na yo siki na ndako na yo parce que au moment là mutu yo so moneta muso best friend
Oyebite lobby to bobebani. Alors ça on a niveau nini. On comprend. Donc babiloko yo photo te mais on la communauté na biso bien to yara to pesa na ba conseil banini mais ya kofinga na ga ya banini. Ce n'est pas bien maman, ce n'est pas bien. Et surtout nga vraiment kota la bino mi balé boye ba ser nanga. Non la mona ya bino pesa la kofinga te surtout si ni so to kumisa yana ya kumisa ga yana mais côté o rando nini bien te mais comment la ke ba sero ya ngai boki marango ce n'est pas bien. Mutu alingi asaloni ni boye bimino yuma okimina oye. Et changer te maman. Ba to na ba mo fu ba bimaka ba mi mona ka ke ba bima ba stupide. Donc yango ilonga ngala baksaka mo muke yango na ba bande wala ngai. Na sepeli makasi ko partage. Merci. Ngapele ngapa. Omoni ngape tanto banda mabasina parasi ngape na do poster pa na ngatro. Mais nga monga na décidera que na go poster bango shooter. Nga na jeune garçon na ngata koli. Il est déjà derrière ba 18. Mais aliye ko ta linga mambwana te. Alinga ko te ba jeo filmer, a roti ko filmer mais mona ke azane sengo na ngote. Ba na bana sa 18 na mona ya na ona tina mote na posta bon na réseaux sociaux for what? Bana besoin na ngote. Omoni air moko moko batu bakoma na bango ko boya ko poster bana bona réseaux sociaux. Nenge tolobi o poster mo anu na snap mutu moko boye pa kozo moi screenshot et laksa. Mais ko bosa na te batu musu bazora suba screenshot te loni mutasala. Na koza na ota video na snap na de phone. Na bezo zo screenshot na ko filma ngo boye. Na filma ngo boye na bombi ngo na phone nga. Batu bakoma sa bongo. Ala niveau qui mouté mama be. Ba jewane ya screenshot screenshot batimbela ngo. Batimbela ngo ko oyeba. Akozo pe mo ana mo foni mo boy matière bombi on a fitir so to bebane yango na obimisa ngo. Ako sala screenshot boy pe non filmon kitoko à l'aise ba a bombi ngo. Ata na WhatsApp, ata wapi bomba ngo kaka yaozela ka mko beba na ye place obimisa. Yango moni batu balinga su ba jewana te ya obimisa ka bana na bango ya te. Batu msu bana ndeti nga ni o condition na ngai ezaka na réseaux sociaux nga na yaka ko laksanga moko. Na yaka ko sola mamna na sola na yaka ko laksa bino bana nga te. Na yaka ko laksa bino mobile na nga te. Na yaka ko laksa bino musala na nga te. Ça. Eza na 3 biloko oyo ngana otika ya wala segmento na segmento mobile na ngate so yebi oyebi yango bino pa na ngate so ko yebi ngo yebi bango na la segmento bote na sala ngate so ko yebo yebi menga moko na ko ya nga mona oya yango ngai eloko na sana TikTok so ko kena li na o mona ngamoko na ngamoko ako nga na linga na nga visibilité siko zwa nga itela sala nga matisa nga soki wapi na kende batao na minyati bachanga na minati ku tu etalinga ku tu tembo mashika so succès mais famille nga na TikTok okozwa te bongo Oto banga bango te mais ça que to boy na biso nde to boy na biso nde yo mbonga sina sambwa na nga tika nga na sambwa na nga Poyo kalipina barando ango nde batu basala ango eloka liboso bakenda eza na nini soka ozwi problème na mutu be mutu mo beka bosali moi change de parole muki bakimi mbangu fo baki koluka matière na yo matière bakenda oluka fo nini fo baluka mobali na nini nga omona nga moko zwanga vraiment changa na miniature ata 18 jours 20 jours na ko sepela lango nga moko na ko mata na lobe kokite na bakselo mususu et puis bato ba pesa matière wana ezaka bato ba yebi biso ya Anita yes donc bato ka omona pena tala oyebi nga na 2023 na zo pena mayele na makambo ebele na comprendre vie pena na in a different light yo ka tseza bato oyo bosololaka na bango te non même bato oyo pe bosololaka ka na bango bato oyo bayaka kotsa ba commentaire na ba photo na yo bato oyo bayaka kokumisa na ba snap eza ba les mêmes bato oyo bazwa pe matière na ope basai nini ba pesi quelque part bongo po eza na bato ebele eza kutu mutu mususu pe eza kutu ke to poto tango ka ayina yo déjà po tozo ke pesa matière na ngadi afo lina ngaka mais mutu mususu eza ka po ya se planer na vie rando ebi a exposer matière na pa mutu azoluka rando na yo po nini po ya sepelaka na vie rando alinga amona bato bakende bazonga azwi makam nao apesi ozomona yango moni
nga pona nga ete yanga na makambo ebele How are you, darling? Sorry. na fungwama na baniveau ezaki donc faut pas kotsaka na mutu po moni na vie so to vivre nde nga neti nga nde na ndo vivre na nga kaka na nga cool na linga na nga mutu tu pa linga nga mutu asipla na nga o vivre ka cool quoi pona mutu kutu nga so ba weba sanga oki obinemi na te nga binemi te o ba jaloux te ba zixtaka te o mutu o jalouse nga na nini o na nga sindi te o mona mais ozoyeba te ke ba jalousie mususu na binemi mususu eza ya silence oyo kuto yebi te soki pe bakomaka ba jaloux yango ndenge nini nanga na yo tokoyebaka te ekozala pe kaka na detail mwa mokie yango omoni na limita même na mutu nanga kotia makanisi yanaki oyo oza popularity na lungolango yango nakoma ti na niveau mid sex boy nga pena boye anniversaire nanga koswete no nga na Snapchat te pour ça oza pena mutu nanga vrai oyeba date anniversaire nanga message na privé ekoki botanda na bino nga te mpona yaki kocomprendre ke ti bato ebele batandaka wana eza nango te mpo balingaka yo eza nango kaka amonaki kingandi atandi yo ye mpe po abima mpe kaka ayebi yo ye mpe atandi yo mokolo nazwa décision wana nayebisa basere na ngai anniversaire nanga moto aposte nga na snap te ya nito na oyebi so jour wana na réponda ba message kaka ata 10 ozomona oyo comprendre pena ke te ti bato bapostaka bato ebele ana ya na onga sentiment koti na snap amona mutu mwa poste sindi nga pena kela mais there's no meaning behind it na ndenga mabeti ozomona donc nyonso wana ezofaire partie kaka ya ndenge kaka ya kolimite how much biso moko tozo expose of ourselves and surtout bana po déjà yo mo para omi exposé et mabe rieli yo why would you want your children in that na ndinga mabeti ba okota yaya ozomona donc po yo nga mo de na exposer déjà vie nanga par exemple na public bat ba ebinga na zwa pe problème pe lelo pe bat bakane linga pe ba finga siko pourquoi na olinga bana nanga pe bakota na kati ya mess wana yango moni décision wana pe uta pe su wana ke non c'est mieux bayeba na bango ki abota mais bayeba na bango te bana ngo bazala ndeni so to yebaka mayelo lelo mais déjà comme pe moi tota po bilonga bana ngo pe e ba kokala pe na ba biswa so ka mutamoni na yo mwana sindi bana ngo pe ya biso bayeba na bango pe batuté. Vraiment, bonjour, Bolim Sangai, Banana Matina, la Nibino Moamingi, Cindy, bonjour. Maman, bonjour. Cindy, bonjour. Bonjour, rival. Bonjour. Yes, my sister. Wagwan, Watagwan. So. Vraiment, elle a bien lobby, on a la jumeau, elle a le boké, bah, biloko, bah, des chombo. Bah, y'a, bah, bon, bah, chombo, moussou. Bah, matière, faut faire attention. Donc, même quand vous parlez, Snapchat, sur la petite screenshot, Naboyeba, ça va me confiance de nos jours. Il faut faire très attention. Les gens, ils ont tendance à avoir 2 téléphones. Avant, vous avez le téléphone, mon boy. Si on peut capture, on a vu sur le lobby, qui est moto, bombelo, penali, bokeh. Donc, il y a matière. Il faut faire très attention. Donc, on a la matinée pour la Pessadino Pemo Salam, Nege Zalaraka, la moine de Gonanga Cindy, la moine de Gonanga Pe, Anita, la Sepeli, Ramon Thomas Arabino. Cindy! Merci. When are you next coming? I think summertime. Let me know still. Those are like pupa beta. Yo ebi so to ya. Yo ebi. Ah? Those are like pupa. Zena and my sister. Bless you, eh? All right, take care. Bless. Bye. Cindy, tanga ba message, so tanga ba message tifa nazokoma na ba message monaki Natasha depo mona mamba lo ba mambo ba bien bato ba mitema mabe eza baza po baza ba jaloux taba ko mambo ba bien eza solo toto boy mambo ba na matabine pe bato bo landa biso mama lika ngati na comprendre eloko wana na comprendre ngo te mama langa nalinga na yeba mutu yo mo mifandi bo okoma jaloux ya mutu bon en fait ngalo bela mingi na ngai nga monde na raboye mama est-ce que na cause jaloux ya mutu par rapport à nini toi non na poto
eloko mutu azala ngo ponga na zala nango ese bakatinga maboko bakatinga makolo kimutema mabengo o batu ngoma manifester na ngoma comprendre yango te mokila ngo soto ngoma ke na ngo wapi donc era ndenge kaka ndenge mama Sinda no bifo ko zaka bokebi ko zaka keba parce que mutu ozomona zo sekisa mi do sexe ya nini boye poza mi do sexe yango zo sekisa o bonga zo ya bongo mais bobeba na wana okomona maramuso ya koloba na maramuso eza kutu zalaki pa aloba yebi yango te mais alobika mpo bayoka ye alobi o comprendre donc mokili yango ndenge koma okende bandeko nanga fo tosaka na bokebi mpona kozala jalo wa mutu c'est trop dit mpo modele nga mona milingaka nga mona yebi ke na miyebi oyo nazali na ozala jalo ya mutu mpo anini mpo na etere ya nini na kozwa nini le contraire nga mona aza komiboma na omona ke Sindia alati kitoko yo moko okoti ntima na motema oza komiboma ti yo ozoloba bongo me bato mosusu baza bongo te yaya trop Milo sex boy ngani na kompona makambo yango mpo nazalaki na même moral na yo na bamakambo wana ezalaki ko make sense te ke ndeka ozoloba jalousie mutu na nini surtout na poto nde bato batiaki tokoma na biso nyonso ndenge moko mutu to akoma teti na kwe na ye fait comprendre biso ke biso tout ovanda na bandako akansi mutu to soka linga kumba voiture ya bien kokumba ne voiture ya bien na voiture na crédit siko eza babiloko wana o bata biso na makanisi na biso na mitu na biso yango mutu esalaki tokoma kopesa accès na mutu nyonso surtout so oza na mutu mobo oza no humble moneti yo bongo ozalaka na humble ozo comprendre otala ki nga pe na lataka Milo sex boy na kina ba feti na sala makam nanga na bakana nga na pe na ndako na ngos nanga mutu ana ko jalouser nga na nini ye pe azaka na biloko nga na nango to abiso nyonso ndenge moko omoni eloko batu ba utiliser pour ba faire comprendre biso na mukili ke to abiso nyonso ndenge moko et pourtant en réalité to ndenge moko ti to koki ko mesurer level na biso te na ba biloko matériel non yango moni facilité biso to sangana na n'importe qui pour to zaki ko mesurer yango na ba biloko matériel ke te nga na ko sala mutu fier te po yepe akumba voiture à danger nga pe na kumba voiture à danger ye na ko bude te ou bien ye na ko boyo ozala camarade nete po yepe azala na ndako a bien nga pe na ndako a bien mais et pourtant ça babiloko na te yango photo ça yango pona ko mesurer mutu na mutu nini yo ko accepter na vie na o normalement fallait to ça la babiloko lokola ba principe ba core morals mutu nazo vivre na oyo ne nazalaka na Milo sex boy oyo a raisonnaka ndenge nini ba principe neza nini ozo comprendre azana ba discipline nini yango nde babiloko fallait to salela pona ko décider mutu ni oyo ko vanda na vie na ye sikoyo kote ya koloba ke msusu omona eloko mutu ko jalouser yo te ndenge moko ka ndenge nazaki na yo le même moral mais na ki o comprendre ke ba jalousie mususu batu bazala na contre mutu ezaka biloko matériel te non étoile pete étoile ndenge batu balingelaka yo soko ke place moko boye ndenge batu engagaka na yo ndenge batu acceptaka yo partout kendaka batu bazala na témoignage ya bien donc babilo mwa mike pe ya bongo ekosala pe ke mutu mususu akoma jaloux na yo ozomona mais totsala pe ka mingi pe ka jalousie te liboso ya nyonso ozomona totsala pe ka ke batu mususu pe bazana bon pe ka na kindoki na bango ka normal pe ka bayini pe mutu pour rien po nga pe na yeba te so pe na ko pointer musapi wapi eloka liboso nga so nazwi problème na mutu ezala jalousie ezala eloka liboso na yela yango te non po mususu na comprendre ke eza kaka eza ora na yo ou bien mususu façon na yo ka yo ozalaka mutu wana azali ko s'attendre te akuto bongo ou bien batu mususu bazalaka balinga bazala deva baninga mais era kuti yo amoni ke ye amekaka yo po mekaka ekoti pe en donc biloko ezalaka ebele oyo ko yosala mutu ayi na yo eze bele pena en tout cas so tobi totala ba détail. Ok topesa ser na biso na monaka mataki moponami maloba comme ça boto zonga oh yaya bonjour yaya bonjour enga kuna zanga la pause ok na yana contribuer ka mukie
par rapport ya ba parents o ba finga bana bato. Eza na parent moko te o azwa zemi azolota ke lobi abota mwana za handicap. Moko te. Et puis peu importe rang social tozali ou bien bunzambe tozali, eza mutu moko te wa kovanda ke aza sir ke nga na obota mwana za handicap tazate. Bonjour la famille. Kofinga mutu, kofinga eza rééducation. Ngani naza boenza masali nga grâce na koloba ki na boti mwana za handicapé te. Mais elakisi te ke bana na nga baobota bana baza na problème te. Omoni vie eza karma. Makamsu biso ba parents tosala. Biso moko toleki mais bana biso bazwi ba conséquences. Yo lelo koloba ke oui ngai na boti bana nga nyonso tu basali o nyonso tu mukileze se plan nango. Mais okomi na bakoko baza ba handicapé. Attends que koko ya bana na ozana kimia te. Mwana musupe ozana abotamaki sans problème. Car batonga bazwaka a ou bien accident mo esala mile mwana na komi handicapé. Yes. Vous comprenez? Donc au finga mutu ti okoma ko finga biloko mo oya ko changer te à part éducation dirait na kindoke za na sima nango. Parce que c'est normal te. Parce que là aux finga maman non seulement que aux finga maman et affecté mwana en même temps pese ko affecter parents azo lose self esteem. Yes. Ozo longola ye confidence wana ke akokipe ko zala pamba mama obaza bana bien. Ozo mona. Donc rando ezala bato no basala ba rando mais so e comme la place au finga mutu eloko mo ko changer te et komi ozo tuka mutu na niveau comme na kindoki. Na nzamba ko kota likambo wana. Parce que ezala bato musu ba boti bana ba handicapé pona ko laksa bunzambe pembeni ya bato musu place wana. Donc c'est un peu ça. On a zaki na aucune contribution nzamba sunga biso nyoso tu ezekene vraiment mabe makasi barando oyo et comme ko et sali bato ba changer identité oko finga mutu lelo ke oza munene mutu aza na capacité lelo akonda vous comprendre oko finga mutu aza salité mutu ko ozwa pe décision akoma ne propre mais là ozo finga mutu handicapé au changer ndeni ozomona donc babilo kwa ndengwana ezali kambu ya éducation et puis batu bazozanga koyeba ke après bango génération pe na simeza donc ndeka batu mususu ndeka babake place bovandi zoka na mbango ndire kofi libulu ya mboka oyo vandi batimula ngo mulai te pombo no moko dinda na kati. Ozo comprendre lelo yo fingi muninga ki abota mwana disable et tout mais yo moko mwana bota maki na bien akomi na âge à 8 ans puis problème la di mo esali akomi handicapé siko lo bani okoza poza ki na bana baza problème te mais comme na bakoko baza bendi ngai bate belé na kati ya mboka oyo baza na bakoko bako baza handicapé mais ba parents mususu ba place ba koko en place ba vandi ba oyeba ke eza par rapport ya ko finga ya baninga bomsu bo finga ka ba koko na bino siko ba komi kozwango. Yango ngai en tant que maman en tant que chrétienne en tout cas na batela munoko na nga pour na protéger bananga. Donc on a zaki na ngoya oloba yangwana désolé poser sili bozala bien I love you. Avant que nena tourne est-ce que ndenge ba finga mutu pa eza idée bien que ba koma ko funda ba onke ba koma tina niveau que no samba eza idée bien normalement parce que là aux eza idée bien Pour la eza idée finga mutu potia mutu na pas cité mais otia mutu là parce que ça tant aux finga indica eza déjà contre la loi na mboka autovandi. Merci. Eza na communauté moko o ya disability ba otelemela yo contre la loi eza ka mutu wana te o memanga me ko memo petit na prison. Merci. Ozomona. Donc voilà. Merci la CP les vraiment. Tu gala bien. Merci. Kitanga ya pardon pose sili. Ngapela ko commenter maman. Yeah, le bako ya boni yo. Eh bien maman, ça va? Ça va bien merci. Omoni nga batu msuba mona ki na lobale msumabe nde na loba communauté na biso ezala mwa bassesse moko boye. C'est-à-dire eza babiloko ebele communauté ignoraka. Kofinga batu d'abord eza harassment eza na kati. Kofinga mwana batu nini boye. Harassment eza na kati. Donc pona ka biso toza banayi ika na biso mutu afinga ka yo humilier yo mais en réalité asa ko détruire yo na kati. Normalement, ce qui est vrai, des fois ça bien ça comme tout ça au fingo ya tout ce que mon bandi blessé. Si s'agit à porter plainte, au porter plainte, beaucoup na justice. Et ça harassment. Aux hommes.
au porter plainte au kotika te mutu a continuer pour ce que tiki ndengwana vandi kimia et la question zo CP là ba maltraiter yo ndengwana mais ceux qui siko zo réagir et que bazo linga kotika te funda mutu wana porter plainte pour que na justice c'est vrai communauté côté le oh non comment faut côté la communauté te mutu bazo détruire sa communauté te zalinde yo alors il faut se défendre nga conseil en pesa yango so qui communauté za na bassesse nango ko permettre bassesse wana te détruire ba vie na vie na yo osomona mutu abotama complet azarate to se complétaka biso tout ba dream na biso mutu na mutu aza na dream na ye soko sa na dream malamu so za na dream te ezate ke par exemple bato baza na ba dream au fan siko eloko moko bona pour décourager bato wana au démoraliser bato wana. C'est ça le problème de la communauté. Et puis à part ça, respect à la ninga batu izalagati. Osomo. Yeah. Ndeto za mutami sala zate, yo komo na nito za kitoko. Mais ce qui est vrai batu pe ba lekyo na kitoko bazali ebele. Osomo. Donc muna mutu il faut ami linga na ndenge na tango milingi ezate o dimine ba ninga na o batu. Po batu pe ba lekyo bazali batu pe ba lekyo biso bazali. Osomo. Communauté c'est vrai na bassesse nango mais bassesse wana ezalate ki ya ko maltraiter baninga batu na kati ya communauté nga personnellement conseil kana opesa mutu akomona baza ko arasier baza ko finga ye soka mona nye banda ko détruire ye apporter mutu na plainte ba ke na justice ba ke samba c'est tout sikoyo apato pesa ndeko na biso yuza maloba na pozoka keso sikoyo ndenge na communauté na biso basala ngo teza po nini eza lack of knowledge ou bien bayebi ba loi te ou bien bayebi kotanga te ou bien bayebi kokoma te ou bien babangaka est-ce que ekozala nini bon ngai personnellement na ndenge ezaka pe communauté na biso te eza donc communauté nature ya batu omoni bato yo basokoka ko achieve te babenga mo ba underachieve o basokoka ko achieve te neti ba dream na misu bazanga dream ba rêve ezate alors pour na se soulager a préférer c'est quoi comment diminuer batu toi comment ko maltraiter batu verbalement donc nga eloko nga na tena compte yango wana c'est vrai ça la communauté te za elo na ko remarquer on dirait eza nature ya batu na kati ya mokilo et puis remarquons bien l'air ozala ki ozosa neti ozobundana oza vraiment neti na vie penda te on dirait batu babanda ozokiso penda te bao blessé penda te et puis batu babanda ko challenge penda te mais l'air osali be fort moko bo se regrouper aussi moi ba standard moko boye okomona batu miso ani ko menacer yo ba menace ya ndenge mususu c'est-à-dire ba menace mususu eza ya nini ya la kisala nini ya kanisi ya zanani na yote sozo comprendre donc ça nature ya batu nga nazo tia mingi na communauté na biso pour communauté na biso eza na moi bassesse ya trop mais ce qui est vrai eza na nature ya on dirait batu awa na kati ya mokili sorry papa na kati oto on dirait na moni on dirait au raté moi contexte ya question ya Anita yo o lobela ngo mingi na what could be causing batu ba finga bana baninga bongo mais ya tuni mingi pourquoi emsu to mona batu ba memango na ba niveau ba justice te point to suka ka entre biso bo fingani obe moko mutu moko fingi yo otiki kaka point te to kena na justice batu kena na justice te pona bazo banga communauté bazo banga ke oh non oyo akoma ofunda batu tala kutu oyo boyi ozo comprendre batu wa banga sikoyo yango pene eza ko empêcher batu mingi bazwa ba action neti ya kufunda neti ba keni neti ba mema kama na justice nga eloko pena na oyebisa bino vérité eza communauté to za mingi to banga mingi ndenge nini communauté koloba par rapport ya santé na yo nga réponse kana opesa pour le moment yango wana donc eza ndeko moko romantique alobaki alobi pe eza kobanga batu babangaka alobi nike musika alobi batu babangaka ja alobi pe lomo batu babanga mutu muso alobaki eza lack of knowledge mususu na moni akomi elene de bongo be mutu makoma ke eza lack of love
donc bato bana love te bato bana knowledge te bato bazobanga kokende kofunda bato bakende na tribunal mpo ndenge bafingaka bana na bango. Ok, topesa ndeko na biso na likolo Yuza maloba. Bonjour, bonsoir, mbote ndeko. Yuza fongola micro na fongola ngam na kanga kio. Yuza na fongoli. Ok. Mbote ya. Bonjour maman Anita. Bonjour ya. Yeah, merci Benda pour na sujet oyo o soulever ya kofinga bana ya bato bazana ba problème. Ngai vraiment e dérange nga pe makasi esala nga mutema pasi po naza mama moko te asuetaka abota mwana naza na ba problème. Alors ce qui est arrivé maman na boti mwana naza na ba problème eza pasi mingi po na mama wana bien po na famille wana. Ana ko pesa exemple na ngai na bota mwana nga mibale bien makamno so bien aza na université sikoyo azotanga année passée jour moko kaka ndenge asalaka deya kutu naloba bien mwana na nga pe ayokaka mabe ndenge baparent mosusu bien bafingaka bana bato mosusu nde naloba no boye asalaka bacours aza na université asalaka psychologie ya makambo oyo babana po esalaka ye mpenza mabe me nakopesaka exemple moko mokie nga moko naza témoin année passée mwana na ngai alors paso yeah I'm so mama Anita okata tena also paso moko give me a second yeah hang on Bro bande sorry communauté na also paso na porte that's okay. Hello love. C'est bon maman. Thank you very much. See ya. Can you close the gates after you please? Cheers. Yeah, see la. Yeah. Mwana na ngai atalaki kaka video moko boye na bacours asalaka. Bacours na bango kaka ya bana ba disability. Allez, na ebisio e traumatiser mwana na ngai. Mwana na nga akomaki soka vandi video na atalaki neti koma koyela na mutu. You see? Yeah, ya mwana mutu aza na disability neti alenga ka bloko mwa bongo. Mais eza partir ba cours ba pesaka bango ko étudier bana bato bongo ndenge nini koko deal na ye. Video na mama Anita e affecta mwana na nga. Jour musu na vandi na ndako mwana nga za na université musika na biso na ko tanga mboka te. Na vandi na lali na loti ndoto neti na mema bana na nga na mboka moko boye tokende holiday. Na tiki bango bien na ndako ndezaka mama bimia kesa mwa shopping azonga. To na zongi na kuti mwana ngana azobela azolenga ngana bi wana na ndoto na bi nini na kende na tiki bino bien azonga yo na kuti ozolenga malili boy. Oh mama azabie bande kono baba toyebite nini na sutuki na pongi. Mama Anita na bando samela sili na journée wana kaka na ebisi bana nanga ona za bona ndako na bi il faut to sambela pona ndeko na bino. Nzamba pesi nga message moko boye. Ndena alo bana bongo mama Anita pana na alo banzoka mwana na nga na université akoma kobela maladie ya video wana monaka. Mwana nga akoma soka vandi neti esprit ne kotie azolenga. Mwana pa lobaka te. Siko leka na lobby na bango zaka un certain samedi. Na lobby na bande koni ana tongo na kende musala. Samedi on a sala ki ne keno kava moto. Na zongi babenga biso na fête moko baninga monde za après mariage boke moi after moko boy na poko nango toke na fête wana tona ki nezeka triste message wana ya ndoto na lotaki e bando yela ngai mona vani batuka na fait ndingi uzale lo triste yo mtu animaka biso nazo bare kaka mais na ebise mobile nangati mama Anita tokomi na ba 21h20 boy tozeka na fête boy na moni mwana ngati ndenga video na meka na fongola kyango na mte na ba 22h ba 23h na bi mwana tindenga video bozani mama na fongola video mwana mi filma ye moko ndenga zo lenga zo kweya e combinate epilepsie neti malade andeki place nazalaki on a biso ya eza témoignage na nga moko pour vous dire que okoko bota mwana pe bien eloko musu ekoyela epe sima na fongola video makila nzoto panje na nga pa na fête maman na koma mal à l'aise na le bino ngana mfanda suna fête te motema nenge bato beta na mekina résister ba 23 ans na kokite na bisika papa na bino photo zonga na okanzo to bien te papa bonga bi nini ka ozaki bien to ngabi non en tout cas
noki nzoto bien te tozonga mpona boya kolakisa ngo na miso ya bato abi bon loko oza mal à l'aise oza so bien te tozonga na yebisika bandeko biso tozongi babibino boyeka sikoyo 21h bokoma ozongazonga ka après 1h te na bi mobali nanga bare bango kaka lobi non en tout cas mère vraiment aza bien te tozongi la tozongi na ndako leta tokóma na ndako ya minuit na bandi oprie na bi en tout cas nalakisi papa bango na bi tala video mwana tindelinga papa bango asimbi mutu alobi depuis quand tobengi mwana tonto obenga mwana na biso yaya mwana kuta kweyaka deja na ndako kuna na uni na accommodation mwana kweya donc kokweya yango ezalaka soki akwei aza na contrôle ya mémoire na ye mais physique akoka kocontrôle nzoto na ye te ale abengi sikoyo bakamarane moko azalaki pembeni tobenga mwana boye mwana azokoloba ata banzo olenga na banzo bani depuis quand mwana likambo esalama ye depuis soki 1 mois passé sur 3 semaines passé abombaka alobaka te ale nga nayebisi papa na bango abi tokofanda te na lamusi bandeko na ye tosali priye toseprie nga bi tokofanda te fo tokende ozwa mwana na université papa nalobi tokofanda te mwana azolenga ambulance ye mwana komibeta nzoto makasi bazoloba na ye contrôle azokoka kocontrôle nzoto nete me azocontrôle kaka cerveau ne mémoire makambo aloba na ye azocomprendre me nzoto azokoka te le temps camarade na ye ambulance ye bamemi ye bakende na hôpital biso tolongwa tokota na mutuka na papa na ye butu nga na mutuka kaka intercession nazoba nzambe molimo mpe asekuti so sanke na ye bake mwana atalaka video moko boyeboye na ye bakango kutu te tokoma kuna na université vers ba 4h na hôpital pe bazwi makilaka omoni na hôpital ndenge na biso na Angleterre basala makambo vite fait bazwi makila basala bamoni na bango loro te bazongisi ye na accommodation na camarade na nzela tozaka en contact kuna ezoleka ndenge nini balobi na biso boye bamona na bango loko te basala ezema makila bamona na bango loko te bazongisi bango na accommodation ye na camarade na ndako na biso contact prière ya na ye mpe ana ndako abengi bacamarade na ye batanga na bango prière moko mama anita na ye biso nabosanaka mokolo wana te tokóma na uni tofandi natala mwana kao parte azotala bino me azokoka kocontrôle nzoto na ye te me banoseleka so avandi moke avandi neti bien après quelques heures esprit yana ye atake ye mwana kolenga neti ka maladi ya ndeke ndenge ezalaka me mwana na ngai mama anita ngam nabota mwana na nga ti lelo akóma na age ya 20 ans eloko moko te esalamela ye video kaka atala video kaka ona yebi so ndeko na nga mwasi eza témoignage na nga moko me lelo nzambe asalanga grâce tobondela nakangi mwana nga abi okotikala ate tokotya mwana mutuka toya na ndako bagene nini nga nasala te mpo na mwana 2 jours après na mema mwana na hôpital epa na biso basali baexamen eloko te bazongisa boye eloko te basala boye eloko te nga na bi eloko oyo ezaka prière natuna mwana yebisanga mwana bombaka mwana koka koloba te alinga koloba te jour mosusu toki na hôpital boye asali crise na hôpital mwana azolengalenga bandi bisanga mama na yoki akoma eske kosentir esprit yango soki ezoya donc na baprière ekomaki calme na komo pesi na pesaki prière moko bona yebi soki oyoki yango ye banda kodéclare loba you are no welcome in this body bengana yango teleme tosalaki na ndako ekomaki mpasi mpo tokende mosala nazokoke mosala te mpo nazobanga soki atikali ye moko aza mwana moke te aza mokolo aza déjà plus de 20 ans ozobanga soki atikali ye moko akotikala kokweya awa oyebi te nini ekosala jour mosusu yani alobi te mama tokokontinue boye te biso nyonso tokovandaka par terre boye te fo tobanda kotikaka aire moko toyeba nga motema ezalaki yanga te yani alobi non tokokontinue te biso nyonso tovanda par terre papa mama biso tout mpo na motu moko jour mosusu nini na banda batoki hôpital bandi oka sikoyo esprit yango ebandi oya ntango afongoli telefone na ye boye azokoma mpo azalaki aza na habitude chaque fois lere yaka akomaka ntango azokoma sikoyo nde namoni kote moko akoma date na aire mokolo atalaka video yango nde place na yo kocomprendre ke donc eloko wana eza par video atalaka yaya nalobi eloko te na hôpital basali betiama bango bakosala babi biso tosali awa tomoni eloko moko te soki ezalaki yo épilepsie nini tokoka kodetermine yango eza épilepsie te eza mpe eloko moko te bozonga na ndako tozonga na ndako eloko totikala nango yaya ezalaka prière mwana nga kataka bon heureusement basi basisaki baexamen
ezalaki vers bamai basisa baexamen sikoyo donc fo mai tozwa ye tozonga nde na ndako ati akozonga na septembre na ndako ezalaka prière azali mosusu momona na butu bolali boye akomi ekosentir esprit yango mais par prière na bi mwana nga kende na université kotanga kende po abeba te prière nde eloko wana elibera mwana na ngai donc pour vous dire que kobota oyo okobota mwana bien mais eloko mosusu mpe koki koya après alors bamama oyo bafingaka bana ya bato eza bien te yo mpo ozala bana ndenge papa moko alobaki wana ou bien tanti moko yo kobota bana no bakozala bien mais bana oyo bana no bakobota oyebi te et puis biloko mosusu yaka kose développer na bavie ya bana après totika makambo kofinga bana ya baninga kokanja te yo oboti mwana na aza complet mais yako okezwa mobali moko mpe bo aza na problème totika mama oyo amemi mwana 9 mwana libumu ayebi pasi akoki kofinga mwana moninga te keke so arando bozana yango kofinga mwana ya mutu to bie kaka mutu ingénieur physique na yo bie eloko ne kofinga te surtout ana poto ndenge ozoloba tozana bamboka ya baloi ata kutu loi yango te conscience na yo moko mutu ko réfléchir te yo yebi kikoko na ndenge kozala oyebi lobi no ndenge kozala lelo ozomona oza bien oza complet mais kobimaka bo accident operdre eloko moko boye alors bafinga o sikoyo disability o eza kati na yo oyoka nde nini oyoka bien te donc dans tout ça eza pe na éducation ya bato éducation pe so wuti eza nde nini po nga na telemena bana na nga ala ndako na baka so omoni mutu aza na problème boye kofinga ete ko judge ye te oyebi nini esala koma bongo te oyebi bisika nini eloko nini ezwa ete akoma traumatisé nde biso tomona aso mutu abeli dépression ozoseka ye po abeli dépression ozomona oneti eloko moko abela dépression te biso mona oneti eloko moko ya bien ozoseka moninga yobi dépression na bisika ewutela oyebi te mais tozala na baudacité moko boye na facilité moko boye ofingi mutu olobi na mutu en tout cas eza mabe wana napesi exemple ya nga moko tala oyo eleka prière kaka prière eza te ke nini oyo azala na maladie outa na famille rien yango mpe lo mosu na ngai na martele baparent fo totalaka biloni bana biso batalaka mama nako intervenir mwa moke yes go ahead omoni na université makambo ebele eleka na université na université oyo nyonso mingi ozomona eza basecte mpe ezala na kati basecte ezalaka na kati na bagroupe na bagroupe c'est-à-dire bagroupe wana mwana basinye bapacte bango nyonso voilà mais nga mwana ngai papa na interrompre yo te asigna bapacte te azala mpe na bagroupe te eza siko video wana bapesaki bango ezalaki cours asalaka bapesaka bango bavideo kotala mama tasha please totika papa loba po base comprendre mama nalobi mwana na yo te to mwana na biso omoni bana tomela bana na biso bambondo te eloko ya conseil kana opesa mama omoni nga na perda mwana mama oyo kolo émission azoyeba kutu na perda mwana awa mwana wana avant perdre ye tellement maman na ye azalaki faible so na bi faible en esprit c'est-à-dire so na bi faible en esprit moto aza concentré te na baprière déjà azalaka faible na esprit elongo nga na koloba c'est-à-dire makambo tu oyo eyela mwana na biso baboma wana nga nzambe alakisanga yango presque nyonso presque na sens nini mwana wana ti akota na oyo babengaka na bagroupe ya mabe bainitie mwana nzambe alakisanga na temple oyo batie initie mwana nayebisa na mama na ye mais lokola mama aza faible en esprit azalaki faible en esprit azoyeba makambo wana mpenza te moya comprendre esa te c'est-à-dire bainitiation mosusu mwana oyeba te bazoinitie ye me baparent soki boza mpenza eveye boza mpenza motema na bino bodisposa motema na bino eza ya kofungwama mpenza boye c'est-à-dire mpo nzambe afanda kisoba makambo faut disposer motema na yo faut motema no eza ya kofungwama il faut za mutu moko il faut za mutu moko oza likunya te mutu moko boye
o babenga pure heart na banglais babenga ngo pure heart nzamba relaxo wa makamoko bo o eza secret o eza caché a relaxo c'est-à-dire ngelo bani ngana ko accuser mwana te que no mwana ni non mwana na ceux qui pas côté na groupe à côté à côté la royebi sauter akoyebi sauter maman akoyebi sauter misusu pe la volonté na été baninga o le bia ba na homes kasi azala baninga ti baninga o babenga ba misusu asa ba bad influence uzomona ba bad influence wana batu le musu pour satisfaire bango akoza na choite yepi fo azala na bango en réalité ya lingi na été mais azana bato ya mabi uzomona c'est des choses na bato ya mabi. C'est très facile d'utiliser le temps où yoza muta mabeti. Voilà. C'est comme moi na ngaza mutema ye mutema mawa yo mais yango wana bato ya simba kite. Oni emsu mwana e pa ye baki na ete emsu bande bando utiliser ka benga ba meka ye kaka. Voilà, yango na zoloba. Yango na zoloba. Bato ya mitema malamu. Soko za concentré te na ba prière. Ba aussi biso ba touche na ba niveau nyonso. Ba ko utiliser. Moni loko papa na sepe tango lobi il faut za na motema modo nga eza loko nzamba lakisa kingango na prière. Voilà. Zongi na kuti mwana zo bela zo leng do na zo ki message yango na prière. Kasi le même jour wana na ebisi bande ko na bi photo kota jeune a photo sala donc voilà. Même samedi wana na butundi ay ko tindela nga vidéo wana pendant ka souffrana ngo tsoki 3 semaines mobimba. Voilà. Abomba na ya lo barana loti. Ba malade mingi ozomona. Ba sizes ba malade ya bandeke wana eza ba maladi moko normal te eza ba minimo spirituel voilà pas attaque moko na zone na kimukolo eza ka attaque spirituel oya kimukolo misu ezala bazolinga ba initier mwana wana ezo simba te papa to koma na ndako à chaque le premier mama ngana ko akise mwana te na ko akise ba initier il faut balingi ba boma yo voilà e bandaka bongo voilà to perdre mwana to perda mwana na biso awa tellement mama ya mwana omoni tango za na haine na muto bobotani bana to mwana tango za na haine wana oko sala tout oko roitof muto wana ata ba qualité ya muto wana oko reconnaître yango te oko sala tout reconnaître ni qualité moko ya muto wana c'est-à-dire ngana oyebisa bino siko o na makambo na lobela yango te mais eza makambo tozo yede bana soki na yebisi bino ke mwana oyo ya biso baboma batiaka ine bambeli 4 fois va baboma ye 4 fois 4 reprises mama ya mwana wana akenda pa ya prophète na manor manor house po toza manor park na manor house na manor house pa prophète ghanéen bakenda ye na masa na ye ya mwasi bakei na mwana kokota ka bakota passer wana simba mwana boy alobi mwana bachai bambeli 4 fois vrai ou faux mama abiwe abi oyebi pourquoi mwana oyo ndenge ozani ozo simbe na ka boy lelo asa viva ya biote na yebite oyebite papa ya mwana kombone boy papa ya mwana aza mutu nzambe apriaka pona mwana oyo yango lelo mwana oyo uzomona uzane ndesi akufa kala ye moko abenganga yebisanga makamwana mais na koyebisa bino vérité tala mwana za ya mutu moko te mwana za ya papa na mama yes ceux qui yo mama oyebi ke oza faible na ba prière please zo mwana na dédié pa papa na ye tant papa za fort na ba prière tant papa aza motema malamu tant papa aza o babenga pure heart. C'est-à-dire mutu akosala mutu mabeti bango wana nzambe autiliza bango wana nzambe arevelaka pona ba église auto zokende plus donc 80% bato tokena bango na église batalikunya bato boye donc ikuto ke bebisa na vie na yo zomona 80% 20% bango wana baza par exemple ya nzambe o ba mitema ya bien ozo zo atetali ete makamune bonge te itali ete kutula papa Salomon mama nita kitisa nga ponga na oke musala na obanda na 15h awa na benga eka pona pesa témoignage na nga merci papa Salomon pona conseil na yo na zui
par moko ya munene vraiment de lobby bana ba initiala ba bilo mususu pas na innocent be innocente a ebité ba pesi eloko ya monoka eza neti normal mais ce que ça faible eloko ane attaquer en tout cas on est parti moko pende motiver nga tu vois et motiver nga vraiment en tout cas na saisir en makasi mais c'est que nalinga kana témoigner histoire nanga ngwana na koloba ke biloko musu pe komela bana otobotaka to souhaitera ngote e yaka na bandenge bela alors to finga ka bana ya batute bien ko finga mwana mutute na ebi batu musu bakoloba ake hors sujet ne biso batu ba congolais to comprendre makambo na biso mais merci eza ba ope ba comprendre nga surtout papa Salomon en tout cas na lobi merci mingi na monja on moko sage vraiment ngana oke musana 15h nzambe apambola mama Anita merci pour le témoignage maman et toucher mais ce que je vous dis c'est moi toujours continuer toujours ba prière maman nanga tozaka en contact toujours ba prière à zonga na a tanga kazo si ça na pe année oyo mais oza vraiment mutu eza prière to tikarate chaque mois to salaka jeune ya sec biso nyonso to priaka à téléphone to priaka pona azonga na azo prier mais eza moment moko na traverser difficile alors na linga mona mutu afinga mwana mutu te ça me fait vraiment mal ça me fait mal donc na tiki bino ngana oke musala que Dieu vous bénisse tous merci journée madame ka bolimbisa nga na za sujet na bino te non ozaki na sujet mama opesi exemple c'est important pour ba comprendre pe message en tout cas témoignage nous a vraiment kitoko makasi touché pena merci vous beau veiller sur bana na biso donc ce mois na coxi déjà 16 ans en tout cas pesanga leçon to kanga bango te auto soki ndenge ni mais to fongola mo misu mike na bloka mike et puis toujours le sambo na ndaku ko sala ba kit familial. C'est ce que moi j'ai imposé dans ma maison. Chaque dimanche, tout ça, kit familial. Le premier mois, to jeune sec, biso nyonso, to recommander moi na biso na maboko nzambe, to prier. En tout cas, elo monsieur zolongi sa biso na minute izaka nzambe. Sans nzambe, en tout cas, na koka olonga bitumba e komelanga te. Tu vois, na okaka ba témoignage ya batu mususu mais tango komelanga na ebite makasi na zwango wapi. Nazwa pezaka nzambe mtafongola nga misu alakisi nango na ndoto me na ndenge mususu et puis même mwana azo lenga na ndoto neti fièvre OK azaki na makambo za ko tungisa mais to longa ngona komona en tout cas of living you have to go to work. Thank you so much. Thank you.